Bandeko mibali ete ebandi. Bokeba na bilalalala kobima na basi. Bibimela bimela. Bokeba surtout na zoloba na ba homme marié. Oyo bala na lopete na musapi. To obozali yaka tovanda. Voire même ozana copine na yo bwana relation sérieuse. Alors ete ebandi. Ete ebandi. En tout cas, nga na koyebisa bino na kosenga na bino atozalaka fidélité lingata na 2023 kanga mutema tokota pe 2024 kanga mutema betaka ata 3 ans pamba ya fidélité ndeko mobali papa boga bogos vilain. En tout cas, bozala ata 3 ans pamba. Surtout été oye bandi. O nakuta une occasion. O nalaki na boule boye. Mais atali pecha lelinga. Wane esquisse te. Donc, tango za na copine na yo ya relation sérieuse. Ozali na fiancé na yo. Ozali na pour fiançailles, eza déjà relation sérieuse. Pozwa muto fiancé elakisi eza sérieuse. Soki sikoyo oza na copine yo muto koyeba soki relation sérieuse to yango te. Soki pas bien et ya relation sérieuse te luka okomisa yango sérieuse oriene ya ete oyo okende bilalalala. Ngala kolobela na ngai te ndenge elobamaka. O okomema bilimo mabe na ye o soki ndenge ni non ngazoloba na modèle na ngai. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ndeko mobali. Soko zali na copine. Ozali na fiancé. Ozali na mwasi na ndako ya lopete to yaka to vanda to nini mozali na mwasi. Mama. Donc, madame. Alors, tangu azana bolingo na yo, tangu alingi yo na ye bozala ensemble, donc, raison ezate ate muke okende kolinga bilingela. To okwe na mutambu o nalingaki te alelinga. O natali penza mwana mwasa zo tuta ngai abetanga misu na ye. Alobi na ngai yaka na lobongisa nga boye na chemise na sima na bongisa boye na mona penza estringe bima libanda. En plus ya singa moko na sala nini te eloko kosala ezali okei pana okei plein telema etelema te okei. Tout d'abord soko za mwana mobali plein telema kaka ata wana na programme te eza nature ya nzoto loba loba loba. Alors bandeko mibali
awawa likambo yo soke bimana mwasi aopeso mababe tu en tout cas wana ngana koloba te nayebi te soki ezalaka bongo to bongo te soki eza bongo ntango mosusu yo nde moto nepesa ye libabe yango wana nakoloba teke soki okebima na mwasi ya kopia yo mababe no po ntango mosusu yo nde moto kopesa mababe yango wana kote kuna naza te nga kote naza kaka oza na mutu na yo alingi yo nazoloba bien alingi yo nazoloba teke alingi yo te eya différent oyo alingi yo te okoyeba deja alingi yo te to o bolingo esili okoyeba bolingo esili to o boni bokabwana 2 jours okosentir awa makambo ezokende bien te te tokabwana nga nazoloba bawana te nazoloba ba oyo alingi yo alingi bozala na yo ata boswani kokende dekone te ye alingi yo alingi bozala na yo ata mokolo wana bokolambelo alobi kota na cuisine lamba yo moko kokende te mpo ye alingi yo alingi mpe kaka kozala na yo ata kangeli yo sizo kokende kaka te mpo ye alingi yo alingi azala na yo mpo eyebani bien kokende okokutana makambo moko sans pitié tala kutu ndeko na biso ya Congo Brazzaville aza kobima na mwasi ya Côte d'Ivoire ye copine na ye soki relation sérieuse te nayebi te make kuna kekuta copine ayaki so na mobali mosusu bakomi de ntango bakomi de bakendaki na pire vie na ye bakomi kuna bato bakendaki na ye baosala baventure neti baoseka ye bomoni esoki na nini na drame moto akufi donc ndenge nga naosala émission boye ebembe eza nanu kuna nanu kutu bakundi te nanu mpe bimi te moto akufi mpo na nini likama bolingo mpo na mwasi te mpo na bolingo siko imagine yo oza na mwasi no na ndako to oza na copine na yo ya relation sérieuse to fiancé aloki elinga motu mosusu siko motu yango aa na motu mosusu sima okuta na makambo esuka na liwa ozomona toke kolinga motu mosusu sima nango eya kobebisela oyo alingi yo mwasi oyo alingi yo alingi bozala na ye donc ekotya kaka problème ekotya problème koloba te ekotya problème te même ata olobi okomisa deuxième bureau ekotya problème etya kaka problème loba ezala biloko moko organisé ndenge basénégalais na bamalien basala me na biso eza bongo te même bacouple oyo eza na afrique eza na badeuxième bureau tolobaka bazalaka bien asombela deuxième bureau lupango premier bureau mpe bana batangaka basisi kutu classe mais soko okomi na famille kuna oza na bango pembeni boye okomona différence oyo ekopesa mawa eza toujours bon eza neti basénégalais te bamalien te bango premier bureau na deuxième bureau soko oke okanisa ozomona bandeko baswanaka mpe mais ozomona kaka neti famille evandaka lupango moko ere mo mpe baswanaka ere mo bakomi bien baotuta bapondu ensemble baosukula bilamba ensemble ozomona bana basentiment ya kindeko bakoma nango yango wana yo komeka te yo kuna ningo olobani maladi
Oui, maladie, niama, oui, et aggrave. Et zamabe, okomana niama. Bon. Tolobarape awa, et le bamaramingi awa, et zagara niama te, mais bon. Maladie ka onga na ebia danger, et za niama. Wana musus babakisaka pona robangi sabato. Po wana ezala bandaka, pe sila. Tokolo be patite. Et korozo ope, na 2 semaines melelo kote sili. Ça dépend ya bakango. Na ndenge yozali. Mais niama, oui, et à ma tata. Et à ma tata te, po eboma. Non, po eboma nango pe suste. Et za ma tata, po n'entourage na yo, niama et à malade ya soni. Premièrement, ils appellent maladie. Ok, zongo po bimina. Moi, si mo, au pied, plus copine, to madame non andao. Donc, conscience non, et vous avez bien te. Deuxièmement, pues ça, il y a soni, non? Baye na niama. Oulu. Troisièmement, ou bien quatrièmement, ou bien cinquièmement, batuma no mona tiyo kufaga. D'abord, mon ango différent. Boye bika bino moko. Inti na continue trop pour émission ya makambo wana te. Awe zakaka na yebisa bino ba papa, ba bogar, ba bogos, tous les mibali kobana na âge. Bogasi na loba âge ni. Kobana na 14 ans. Tiri kolo. Ozana copine na o kaka ye. Atabo 500 nzoto te kaka ye. Ozana mwasino kaka ye. Ozana fiancé no kaka ye. Na ete oyoyo. Bano bomona na TikTok miso bakobima bango te bakobima différent. Bakobima kitoko muke par rapport à TikTok. Misosu bokeba bakobima kitoko koleka kutaka na TikTok. Ba maman ndenge moko. Ba jeune fille ndenge moko. À part wana. Et là, telipe na été oyo koza différent. Parce que les réseaux sociaux et c'est influencé et la télé. Bota la bino moko. Et la télé 2013, 2012, 2011, 2010. Tina 2014. Tochakati 2015. Et ça différent. Comme en 2016, 17, 18, 19, na 20. Na 2021, tu as une stand-by. Donc, comme en 2020, 2021, tu as une stand-by. Pour ne pas confinement. 2022, démarrage bandi. Il y a modèle à collatéral, il y a basi, il y a ndenge mususu. Langage corporel est changé. Etaleli échangé. Botala, eza ko vérifier. Nga papa robo, natala ka bana basi pona kotala te. Natala ka pe bana mibali. Bon, bana mibali tege. Natala ka bakwafi. So bakomi na modèle ni. Soki bongo te, nalinga na mona kwafa lekra mopa te. Mais bana basi natala ka tout, na comparaka. Morphologie na bango ndenge chanzaka. Ne lateri na makambu, na langage corporel, na ndenge basololaka. Na kosa bino te na 2022 échangé. Na bomoni yango te. Tokotaki pe été ya 2022 bomonaki yango te. Mukeka bamonaki. Yango 2023 oyo nazobenda mibali matoi po mibali boko kweya bolinga te. Ah pardon. Boko kweya soy bolingi. Tentation nde ekozala trop fort. Mais boko kweya te soy pe bolingi okweya te. C'est qu'on a prononcé bien, non? Pour les bossons na bagi mabe boko kweya bolinga te. Wana bino bolobi papa robo yangoyo. Tanto kweya tolingaki te me tokwei wana te. Na retirango mbangu
na cheval ya 1000 pattes cheval ya 1000 pattes bon cheval ya icône azali azaka na mapapu pembe na liseke na moto apumbwaka na récupère yango na vitesse na ye bino bana mibali oza na ye wana ye nalobi mpenza ye ntango alingi yo alingi kotika yo te zala na ye ata lati modele yo olingi te zala na ye ka ye alingi bozala na yo alingi yo kobanga te elateli ya problème te akochange to akokende kaka bongo mais eloko ya très important ye alingi yo alingi kaka yo aza na yo sikoyo olingi koki mpe bato mosusu te o kopine na yo to madami no atikaka motolo libanda obie kopine na yo to madami na yo ye abombaka elongi ntina makolo tomonaka ata maboko na ye te ata zolo ndenge moko kaka ye alingi yo alingi kotika te alingi azala na yo yango nazoloba nde na bino bapapa ide wana elinga mpo na nini mpo na tali bokanisi nini bana tiktok no natali Nadine Mukendi la plus intelligente mwasi kitoko taille olympique lelo makambo lobi makambo mabaye te abaye te abaye te aza kaka kino liwa nga na kolanda yoye kino liwa ngai na kolanda Xbox kino liwa nga na kolanda alembi te yango wana message oyo eza penza direct na Xbox mais lokola ye bopupula nga papa robo nazobanga kopupula ne te mais fo nakende na ndenge boye mpo soki nakende na ndenge boye Xbox akosepela na nga oh papa robo c'est pour cela j'étais comment le bas français na epesa na Suisse fo nakezwango kuna bon nakezwango na Suisse bobanga te nakezwa français Xbox nakoya koexplike bino pour le moment bino kaka motu moko Xbox mpe azaka na Nadine Mukendi mpe ye alakisika Xbox ngai kaka nalingi yo motu mosusu te eza bongo te eya bongo yo lingo tuna ni Nadine Mukendi soki aza vierge bakestion boye ndenge toza deja na vierge moko atikali so vierge te mposa bali mboka revino yo lakisanga na vierge na bino ya age ya bongo so boza na ye akomi ntina age wana agarde virginité nayebi te ekozala mpe kokoleka mama ya yesu masiya nayebi te mpo baseri bamaria baya kobala yaki ba 14 ans donc soki aleki en tout cas intilo tunanga bakestion bongo mpo na la Chine motu neti ye bino mpo bolakisa ye en tout cas loba fo bosala tricage mais biso sans tricage bon Nadine Mukendi soki a vierge komelanga na texto Bonjour fidèles internautes de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi à Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.